N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier à travers Grand Monde TV, votre chaîne. Continuez toujours de vous abonner massivement pour ne rien rater. Un grand merci Nanzambe pourquoi pas Nabilo internaute, tout n'oubliez pas de partager les vidéos et de vous abonner encore massivement. C'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandou Mwana Moulouba, le Benjamin de la presse. Merci à toi Benny Balikambi qui est derrière la caméra. Merci à toi Paula Schengen qui est à Londres, NL de Lix, Noli Lupini, Yaya Balé qui Maman Adiland et bébé Mercedi, merci à toi Myriam Kamasu qui mis à mort, merci à toi l'ingénieur Dominique Yalanda depuis Luanda, pourquoi pas toi mon vieux l'ambassadeur Ange Momba, tour du monde, Costa Béton, le patron de Plus 33, les boss Apache Moupé, moi maman Linda, pourquoi pas toi Lionel Kassoa, moi Napoto de partout, je pense déjà à Batak pour comprendre si je peux inviter Oapinaza et les autres Zobeta toujours ma solo, où ils ont concerné vraiment Bananzambe, na Rosenga vraiment beau à l'attentif, Bolanda vraiment émission et Bandelti sous Kabo Zapé, parce qu'il y a beaucoup raté ceux qui beau zappé. Beni Balikambi alors Fongolanga vraiment la prophète et Mardoché pour na tout cela vraiment ma solo où édifier vraiment peuple dédié partout au Bazolanda Bisso. Bonjour prophète Mardoché. Oui, bonjour papa Alex. Bonne santé, paix, santé église. En tout cas, santé ça va. Église à Nzambe très très bien. Voilà un mot gentil à peuple dédié au Bazolanda Bisso dans le monde entier à travers Grand Monde TV. Un mot gentil à peuple dédié au tout Bazolanda Bisso dans le monde. Vraiment, na sengi na bino bananzambe. Au Bazolanda Grand Monde TV. Abonnez-vous massivement. Et à tout moment, Bozomona ba image. Na kati ya Grand Monde. Na sengi na bino bolongo la kangote. Bolanda ka message tina suka. Tant Bozolanda message, même message ozo kasiko. Pour comprendre que message à l'élon zamba ngaki yondo yo kango. Pour apporter un plus na kata foyer na bino. Et apporter délivrance na kata foyer na yo. Merci. Voilà, prophète Mardoché. Non, lingato touché à moi quelques points avant tout côté na sujet où ya munene o memeli bana na Nzambe. Et l'autre zomona église catholique na église de réveil moto zo pela makasi par rapport à la déclaration au pasteur Marcelo a été tenir pour dire que batutu basembela na église catholique bazana salle d'attente si enfer. Et tant que toi yo pe mo salle na Nzambe. Nini okelo bana bana Nzambe pe loko nini okelo ba à propos ya ba Yamakam pasteur Marcelo Atsile Koteni. Merci beaucoup, merci. Nazolo bana ndekonanga Marcelo. Abeng église catholique ezali porte yanane salle d'attente en fer. En tout cas, on peut se conseil. Yasimi fungo la lolate. En tout cas, ndeko Marcelo sozola nangai. D'ailleurs, tu es mon jeune frère. Osimbi fungo la lolate. Tika makambo sala neza kitoko,te c'est pas bien. Likambo kota lola eza likambo église te. Eza likambo ya Nzambe. Eza likambo ya comportement ya mutu na Nzambe. Ndenge mutami se comporter sur la terre des hommes. Marcelo yo moko ndongo za nozote. Est-ce que c'est kota lola? Pourquoi obenga église ya baninga? Nous sommes des réveils. Tous en réveil. Mais na koki jamais na loba. Il faut savoir que catholique est salle d'attente en fer. Non, c'est faux et archi faux. Marcelo, yozo teya, même yo moko ebité soko kota to kota te. Mais c'est par la fausse zone de mako kota lola. Bango bende bazana ba osambela nzambe ba kota lola. Papa, oza osambela na réveil, oza osambela na catholique, soko to sinzambe to kota lola te. Que personne ne te trompe que omuta catholique a kota lola te lukuta. Muto a saleli nzambe en esprit et en vérité a kota lola un point barre. Merci, voilà, je pense qu'il y a besoin d'éclaircissement et pas prophète et Mardoché. Les autres obétali solo ya sujet à thème ya munene o memeli peuple dédié la sorcellerie domicile. Au lieu d'édifier bana na Nzambe na thème wana sorcellerie domicile. Oui, na thème na biso la sorcellerie domicile. Dans ce parler veut dire quoi? Kindoki na kati mabota. Naza vraiment de la minute mingité. Maintenant, on a besoin d'édifier dans Nzambe au Bazolanda Bisso. Abonnez-vous massivement. Yo mutozolanda message oyo. Nzambe azo édifier. Parfois, Nzambe a un message pour démontrer nani azapen de kafina yo. Landanga très bien. J'ai toujours dit, na kati ya famille nyoso, mutuma bazanga ate.
na kata famille nyonso ba agent ya diable bazanga raté. C'est pourquoi thème na biso les ali sorcellerie domicile do bondoki na kata mabota. Tous on a besoin de dénicher bato nyonso bazanga mabina kata mabota de façon que mabota na biso ezwa kimia parce que tant que ozo demeurer na mutama besika moko maboza kimia ezati. Yango bit Matthieu na biso soki ozongi na Matthieu 10 verset 36, la Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mutu akozwa ennemi kaka bato bazana libota moko. Na lingi na bisayo binemi ya nzoto bazali, binemi ya molimo pe bazali. Ennemi ya nzoto c'est bien. Arrive non de koto elane loko songolo. Parfois tu sois raté, demain ou après demain tu ko bongisa. Mais ennemi ya mabe, eza ennemi ya butu. Ennemi ya molimo. Mutumo osola na bien. Olia kana parfois la kana ye. Mais ye yo lali ya pumbwe. Oh muto za kata misala mabe. Asala makambu na sima regretter. Ndoka ko za responsable na ye, a sacrifier. Na buto c'est pas na temps à regretter. Pourquoi j'ai fait ça? Donc tant que vous sika moko na bato baza mabe, vie na peut comme na danger. Vie na yo peut comme na danger. Makambo na zo ba non na vraiment sérieux. C'est pourquoi un homme spirituel et local bosso a dominé les sentiments. Ce que za mutu ya molimo, il faut dominer sentiment. Mutu nyo so zo fréquenter na ye. Mutu nyo so zo vendre na ye. Mutu so ramener na parcelle na ndako, fo lingo ye ba état d'âme na ye. Moi je vous dis, ngana na message au kabolaté. N'a pas besoin de kabolaté parce que ngana bisa batu na bi, omoni maladie à malaria. Eza makasi koleka kindoki. Moi je suis contre parfois tout pasteur, tout serviteur de Dieu a découvert que moi dans la kindoki c'est faux. Moi na senga moté pesanga kindoki. Batamité ma bende bébé sabana biso. Alors ce bébé Simon ko livrer libandate. Il faut au moins on a oluka bateau baza mieux placé dans service wana ba celle de délivrance et on doit tenter. Et qu'on doit tenter. C'est un faux problème. C'est pourquoi la bina famille vandi na bato tambola na bango fo linga oye ba état d'âme ya moko na moko. Kayen Abel bazaki yana leki. Mais au mona Kayen bomaka Abel yana e. Soki leki ne pardon. Soki leki ne Abel ayeba ki état d'âme ya Kayen nga boma été. Or, Kayen déjà katinaye, a dans la sémence à sorcellerie, a dans la sémence à jalousie. Kayen a offert offrande de Nzambe, Nzamba recevoir en côté. Tant à mon offrande ya Abel, Nzamba recevoir en côté Abel. C'est ça la sorcellerie. Pourquoi tu as salé mutelo comme côté? On a un problème n'a été tellement façon zalaka. Façon Nzamba pambola kayo. Muta misala mabe, à mon qui yazo comme la dimension na te, aboti jalousie, abandi koloka vino na bitumba. Il y a des gens qui ont même pas les pambola baninga. Ce bozana yo pambo mi seleki. C'est la sorcellerie. Azala posa kaka yenda zwaka yo zwate. Oh mutu na mutu azaka na ngonga nae. Mutu na mutu les pamboli na ezanenge nzamba tina mutu na mokili. Mutu musu tellement yazo zwate. Il y a des gens même bazo ba bunse même bana baninga. Pour bana na ba progresser te. Oh même maman, il faut banda ko sepela na les pambola mona muninga pour mon pas sanini. Apambwama. Non, bien. Dans chaque famille, mutu mabe azanga raté. Nazo insister. Nga, nandi la tangue la Bible. Nandi na kombana mama Nzambe. Nga na koka bana mutu bana kindokité. Parce na banga bandokité. C'est pas après même c'est les réseaux compliqués bino. Au moins on a seul autant d'années na kindokota dans les problèmes te pour na biso. Surtout je intimer les amis Nzamba au délivrer. Parce que ça mission Nzamba peut sabiso na mabele yango wana. Détecter la sorcellerie et aussi sango. Yango na ebisio yo mutozo kanga. La Bible dit la nanga très bien. Mes peuples périt faute de connaissance. Bato ebele lo ba vina bango zo kata na mikuse. C'est parce que bazangi boyebi. Oyebiso tali bien Samson. Azaki homme fort. Azaki envoyé Nzambe. Mais vie Samson ebeba na mutalibanda te. Via Samson beba kaka na mutu wana na kati. Et quand mutu baola na mbetu moko. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre à Michée 7, ne te fie à personne. Même si mutu ozo tene mutu esika moko, ko ça la confiance totalement te. Confiance il faut la placer pas nani et pas Nzambe. Merci. Voilà pasteur na famille lobi ke batu mabe bazanga raté ba symptômes nini comment est-ce que batu ki ko découvrir que na famille un tel mutu onde
azali le rôle à pion ou azali les mains à ma baie qui découvrir on a acte nini. Merci beaucoup pour la question na yo. La question na yo est précédée prédication nangai parce que na kata prédication et na point mon touché ou e quoi signifier bata mystère ma bende bazana kata nani ya famille. Nana lo baboy d'abord na famille nyoso chango na mutuno ande ba agent ya diable tozana ba agent moteur ya sorcellerie agent moteur za banane ba agent moteur ezali batu oyo ba faire fonctionner ka sorcellerie na kata famille na bandeli na bina famille nyoso tozana ba agent moteur donc ba cerveau moteur ya sorcellerie bato ba sala ke sorcellerie et fonctionner dans ta famille. Est-ce que vous comprenez bien? Je donne un exemple. On très bien. Sur la ligne, on comprend le message dans très bien. Et ça, le bateau, baza moteur. Jésus-Christ était Dieu. Sur la terre des hommes, azaki mon ensemble. Mais azala qui vendit et pas ya Jida. Jida sur la ligne dans la Bible, Jida azaki oncle propre à Jésus. Il y a Jésus. Donc on peut dire quoi? Ba pharisien wana bazaki na capacité de Jésus. Pourquoi ba cause de Jésus mbala moroté? Moi je te pose. Pourquoi ba cause de Jésus mbala moroté? C'est parce que avant ba Jésus, il faut ba luka porte d'entrée na kata le panga Jésus, na kata famille Jésus. Jida fungoli porte, ba to ba sanini ba Jésus. Est-ce que aucun moté avant ba Jésus ba mbongo ba pesi Jida. Ba pesi ba to musote poani parce que Jida azaki son oncle propre. Donc ezana ba agent moteur oyo bazana kata ki bazana ndoki omona lelo kindoki qui pété mutu alibanda azoyolia mutu na kata famille. Pourquoi? Parce que il y a des agents monteurs oyo bazo fungola porte libanda pour ba sanini bakota. Mais ta la vie Joseph na kata Bible. Joseph était vendu par ses propres frères. Bandeko naye makila Joseph bateka Joseph. Makila Joseph bana tata Joseph bateka Joseph. Kindo kalelo ba cerveau monteur ya sorcellerie baza bato ba oteka baza même ba vendeur ya bato na kata famille au moins na ba famille mususu chaque année bato ba kufaka bien aimé la nanga très bien yo mtozo kanga simba ba po o malam na loba il y a des familles oyo chaque année ba kundaka bato misu ba kunda be bato mi balé bien aimé allez-y comprendre il y a des agents monteurs o ba si ba teka ba via bato tellement bateka ba via batu donc vous en a liste année oso akufi année okuna oyo akufa année okuna mon intel akufa na kata famille mo chaque année bokundaka parce que ba ja moteur bazali ngatona toucher point oyo na kana honte te ya témoigner même na famille nanga eloko salanga na yamba nzambe yango wana ngana famille nanga chaque 6e mois mutanda akufa so mutakate na 6e mois chaque décembre mutanda akufa eloko sala ki ngana kota na mozindo bonzambe. Papa père spirituel nanga kufa père son âme. Mokolo musuno le kana. Na même tabenga na nzela yaka. Na ye. Papa okende wapi? Na espèce kana okende. Atingo sali batuni na sali logo tayi mais otambona liwa. Kase liwa ni na otambona ngonga na otambona liwa na bi nengo za wana otambona liwa. Soko memi na mokilo sala une semaine. Okota mabele. Si je m'abuse pas tozaka le 14 juin. On a lu le cantier le 14. Avec le 14 plus 7, ça fait combien? On répondrait 21. Avec un espace wana. Et une journée moi bazoyo. Mbala moko na ko se référer. Na kata famille nanga. Si chaque année na 6e mois ou 12e mois moto saranini akufaka. J'ai compris que cible na bango c'était moi. Et là que ça là qui na kota na mozindo makambo. Pena comme ko dénicher ko détecter ba sorcier. Na comprendre bien ah tanga la bi na bongo mbama pesa mo Kongo akei. Na ka ko tika été na landie. En landie yé penza ba l'accès makamuna nga pour sauver vinanga. A récupérer nga a commencer comme moi na ye a salinga ba service. N'est-ce pas 7 jours fa kinga na kufa. N'est-ce pas ça 7 jours na famille nga otanga mutu te me bandeka bandeka famille ba yebi mutu ma sanene akufi. O mutu akufa ki wana yende azal ko la agent monteur ya sorcellerie na ta famille. Mutu fait fonctionner sorcellerie na ta famille. Mutu zo teka ba via batu na ta famille.
or mutu wana yende mabele sanini emelié tant mabele melié mbala moko tant mabele melié mbala moko ekoti na bonzambe presque na mona ke profondeur ke nzambe alobaka bato bele ba comprendre te bato bakanisaka ke la nanga très bien kaka satan da ko sa makambo kaka nganga nda ko sa o banganga bandoki ba magicien bana se nzambe nzamba za likolo na bango tout c'est OK panganga oluki likamba pesio e ba likamba ne sukle mabe mais nzamba ko sala ngo fois famille à partir ya wana nde na kota na profondeur ya bonzambe pe nzamba ya kofungola nga misu nde libota na nga pe famille na nga mobimba bazwa de oui je n'ai pas na ko bateke na fa na ko fora te non c'est muta ko fili wa moko normal wa nzambe mais oyo ezalaki ki ndenge zaki famille ezalaki na kombo mabe bato bakufa kaka esila. Pourquoi? Parce que j'ai compris l'agent moteur de ma famille. Il y a ma famille mususu tellement bateka ba mariage na bango basi kitoko mais ba balate na tout na question de konanga parfois le kambe ko na famille na yo bande ko baso balata bando na misapi baleko na nini bande ko baso baza ko honorer bango mibele ba wana ba voyage baleko na nini na kitoko belenza mba pesa yo mobali soka ya ceinture akei aya ceinture akei aya ceinture akei sembola lingi bo vena ato sale malamu ndene fait faut à décider pourquoi faut à décider ba o ba zala honorer baleko na nini bien aimé to sosola ko moi na nzambe to sosola mabe batika ngote parce que la Bible dit tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. Na vie na photo déraciné loko nyonso balona kité. Mutu nyonso o aye na système on a ko freiner ba via batu. Ko teka mabala batu na butu moi na moi babala te. Batu fa ko ta mabele. Et batu mususu na vie, moi j'ai toujours dit ça, même à l'église. Batu mususu na vie faut ba kufa, pour batu mususu ba délivrance. Nepso solo. Même dans misala, batu mususu faut ba longa, pas mususu ba engagé. C'est pas mususu ba longa, te même mususu ba engagé exacté. Nena bisao. C'est batu bakanga batu bazali, batu ba fungola batu bazali. C'est mutu amona ke yenda kanga libotano, nzamba fungola e. Ngaso nzamba fungola libotana yo. Yo mutu zo kanga la nanga très bien. Parfois oui, Papa Alex, c'est récemment, on a Cameroun église, on a évité autant à combo. Mais quand on est dérangé, on a mis de comment moi aussi. Mobile n'a pas précipité dans le mariage. De quoi on a moi ça, on mobile n'a yé. Azo préfère pas bandobo dans la bango que babal. Et l'homme craint Dieu. Là n'a bien. L'homme a besoin avant la bandobo dans yo. Il faut ça le mariage. Ne comment ça bini na famille nanga muto c'est le mariage à kufaka ce comme ça le mariage à nini à kufi abandi ko témoigner ya nanga liboso à ça qui mariage après 6 mois à kufi oya landi à ça qui mariage après autant de jours à kufi oya za simananga à kufi après 2 jours à mariage so ngape mariage elingai na ebisie Dieu merci to kutani Neto kutani ngana on célébrer mariage na yo. S'il faut na signer charte na famille na signer. Nga on célébrer mariage na yo. Parce que mi be kwa famille, kindo kia famille, il faut ça nini, il faut si là na nzoto na yo. Et muto bo makabata après mariage, yenda kufa fa mariage na yo. Ma belle faut ça nini, aimer. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne te fiez pas à une personne. Ça la confiance c'est pas nani et pas nzambe. Papa na libote bon ba mdatanga zate. Mais c'est un grand commerçant. C'est un grand commerçant. Ba vota loi na famille na bango. Mutawe ko bala, pardon mutawe ko tanga azate. Bana na etu ya basi. Bazozo bazembi bakenda. Batanga penate. Mais moi na na mobali. Bananga très bien. Moi na na mobali. Azu diplôme, papa tini moi na Chine. Moi, je suis en Chine, je suis licence. Awa ba ozela ya pour fêter. Il y a kesu kana baninga na piscine. Ndinga zindaki na mai akelibela. Après que quelqu'un va constater que ba mona est en mati a macha zebende. Pourquoi? Parce que na famille na bango ba votaka loi moko. Ya mabe ke mutako otangati. Webiton nouvelle année no qui passe.
makambo nyonso oyo toloba na papa avant ayokaki te mwana na kokobima ndenge wana te avant bima ifo aleka na maboko ya Nzambe basali baprière protection. Bon, il y a des gens au soir dans le 100 francs mon maman Nzambe le côté à quoi église me comité melingi oko bana le kamba yoki donc au cause na mbongo basomba libate Nzamba pambola bat bazola na message nazoye bisayo mtoza partout aux ali na monde entier soko zokanga zo message au sérieux yebaka partout aux ali sala effort olinga oyeba état d'âme mutu moko moko ba réalité mususu mabe soko monyango se présenter na famille na yo benga biso na 089 63 67 880 soit l'équipe sur Facebook au petit détecteur Mardoché au monde au sa demande na yamba to solo là na WhatsApp encore na 082 75 75 535 fais ça. C'est important pour ta famille. Peut-être dans la famille est kangwama. Peut-être mi be ko na famille na nzamba olongolango. Comment na libota ne bosisi ba classe misale za laté. Comment ba bosisi ba classe ba otanga ba osala te poani. Aujourd'hui chance comment na mikila poto, mais ma kamni simba kate. Ata de ça mi kanda ba tozo simezo simba te poani. Ndokini na ta famille na likolo nzambe. Azati. Frère, ma sœur Azati. Voilà, merci peuple de Dieu. Je pense que vous comprendre le prophète Mardoché le vraiment à long et à large. Le numéro est là, on a beau hésiter, oyom tozo se retrouver dans les symptômes oyo. Prophète Mardoché pesi bobenga pona libota peuple de Dieu à la édifier à la béni. Prophète Mardoché tout vraiment dans souka. Non lingo pesa numéro contact na batu tout bolanda biso et puis au lancer message na peuple de Dieu au bazuli bako bolanda biso. Merci beaucoup. La liboso na sengi nzamba pambola peuple de Denioso. Moi je temps qu'on a biso pendant quelques minutes il y a exhortation na biso c'est la sorcellerie domicile. Et yo moto kinga makambo etelemela ki yo nzamba longolango. Difficulté zaki na nzamba longolango. Côté complication de la kinzamba peut se faciliter. Na bandele ko ebisa yo ozana problème se sentir concerné na likambo moko songolo pakala na kati ko hésiter te. Na man maman a souffert na lèpre mais moi na musana ebissé na mboka la na prophète moko Élisée so ke okuté na o reçoit solution tellement na mana to saka ke ndaka zo solution tu as un problème olandinga na makambo nyonso tout so se retrouver na sujet moko na kati bien aimé ko hésiter te benga biso na 089 63 67 880 benga biso na 082 75 75 535 soit au beti na Facebook détecteur Mardoché au beti na koyamba demande na yo tokosola à long et à large vraiment na sengi nzamba pambola moto nyonso même chaîne oyo et yambinga nzamba pambolango afungolango et kende liboso na komba Yesu amen que le bon Dieu vous bénisse. Amen, que le bon Dieu nous bénisse car on prophète Mardoché Asili Koloba. Donc le numéro est là, c'était pour nous rebenga yom toujours se retrouver na baka au pasteur prophète Mardoché Pessi. O libota na bino boba la kate bobota raté bot basala raté bot batanga raté. Bo c'était bobenga vraiment na numéro prophète Mardoché on les défilé na sea bon d'écran na bino bobenga pour na rezo ba directive ba prophète bazana ba ko aider bino. On a ma prière, tout commence bien, finit bien. Grand merci à toi, Béni Balikambi qui était derrière la caméra. Merci Nabino Babonné, tout y a grand monde, bon continue toujours à s'abonner. N'oubliez pas de partager vos temps où vidéo, vidéo, pesa muninga na yo, pesa ndeko na yo pona kopanza toujours sangomala parce que sur le bas qui allait partout dans le monde entier prêcher que la bonne nouvelle. Donc bonne nouvelle yo mtozu ngo ko garder en côté, panza ngo pona kotambusa toujours. Évangile Yanzambe, merci à toi mon vieux papi Mwaka de la carte qui gagne. Merci à toi Antitache, Nathalie Ramazani Ramaker, Maman Maëla. Merci à toi Lionel Kasso, à mon apote de partout, mon pote JBL Kadima. Papa na Jaden, merci Nabino Touboza Telme Belé ou Bolinganga. Merci encore à toi Béni Balikambi. On se retrouve à la prochaine. Ciao. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.